bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, beto wabu, mbote na beno. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe boye malamu na mayangani na politiki. Toleki mbala moko na maeto kolobela na kati na mayangani na politiki na biso ya lelo. Lelo biso lokola media, lokola bapanzi sango. Tozokende na kopesa longonya mingi na peuple congolais en général. Ezala peuple congolais ya diaspora, ezala peuple congolais ya kati ya Congo, longonya na bino mingi. Pona unité nationale na biso, nto na bino banso sima ya FRDC. Quelle que soit la différence politique na biso, kasi bino banso, to biso banso, to telemi, lokola, motomoko, mpona koloba ete, tozali soutenir FRDC, tozali sima FRDC, mpeko telemela monguna na biso to pays agresseur, oyo amema insécurité, instabilité na mboka na biso pendant plus de 25 ans o ezali Rwanda. Tosangani biso banso lokola motomoko. Mpona koloba trop c'est trop. Tolembi ba tiweri. Tolembi ba viol. Tolembi ba instabilité, to insécurité. Oyo Rwanda ache na est mboka na biso. Donc, mpe lokola media biso. Toponi mokolo alelo. Lokola mokolo ya kopesa bino bakongomani. Nto bakongolais oyo babimaki na banzela ya République démocratique du Congo. Oyo babimaki na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Ti na diaspora somotro. Bino nyonso tozali kopesa bino longonya. Pona kolakisa maturité na bino ba Congolais. Lokola bato nto bana mboka moko République démocratique du Congo. Bobosani bino nyonso soki bozali bato ya opposition, soki bozali bato ya pouvoir. Kasi biso banso bakongomani to telemi lokola nzoto moko sima ya FRDC mpe contre Rwanda na M23. Boyende sengeli tozala batata ba mama bandeko wa boni. Na yango biso mayangani na Politique TV lokola maison ya media elongo na ngai Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kalanga. Toponi ya biso moyen ya kopesa lisusu lisungi mpamba te topesa kango lisusu mto encouragement topesa ga deja mais sengeli to continuer na kopesa mpe toponi ya biso moyen ya kopesa lisusu lisungi na FRDC mto armée na biso ya République démocratique du Congo. Ya kocha mokolo ya lelo kaka pona kokomisa bino bakongomani pona kopesa bino merci pona unité nationale bolakisi pona maturité bolakisi bandeko na ngai ya est d'abord longonya na bino bandoko yango ya est accenti sana parce que moi moko somo trop parce que moi moko tafuta déjà mwingie na mule ndani moko somo trop hivyo ndio il faut tukua parce que hatuwezi kukala hivi hii insécurité banatuletea hayo banaua ba mama banaua batoto banatuua banaua bababa hakuna via mana na hii insécurité trop c'est trop na vile mko mnashimama le reste ya pays kwa neshimama hivyo ndio il faut tukua en tant que ba congolais do bandeko na nga est bozali somo trop mpamba te bino bolinga iboko ta tina Rwanda somo trop vraiment
Nabosani te ba Congomani to ba Congolais ya Kinshasa, la capitale, Somoto. Bino kutu boza danger. Botika ki donc nzela ezalaki ya koyinda. Kinshasa ezalaki ya koyinda. Kinshasa ezalaki bazela Kinshasa ezalaki bato. Nise moyen bisika bato baleke ezalaki te. Ndenge moko pe na bana este nabosani bino te. Bino pe bozali Somoto, Bukavu kuna kutu na Mparopa, Bukavu abimisaki bato ndire na film. Pe reste ya République démocratique du Congo. Mayangani na politique, elongo na Patrick Chimanga, tata Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga, très important. Tuye kopesa bino merci. Longonya, aksanti sana, njua konesha kama muko batoto wa inchi. Il faut tukua unité. Toa sagijila wabunyi, wakule jeni nuji bana ba jitunga jumo. Tuji bana bamo. Mashia mumenu, tuji bantu bamo. Toa tekima différence to côté. Bwani tukana chintu chumu. Tuimanina wakozu mweli. Contre Banguna, ba Rwanda. Et puis Hanyima a FARDC. Toa sagijila wabunyi. Patrick Chimanga ni mayanga nina politique. Bonzubuwa media. Tutunuela. Toa sagijila wabunyi. Et puis, pour la unité nationale, na bino, batata, ba maman, bandeko waboli. Tozo pe sabino merci. Na bino kozala simaya FARDC contre Banguna. Nazali pe mpambate bo Kongo mobimba ezalaki ya kotelema. Kaka population te ndenge na uti webisa bino to kolakisa bino. Ba politique pe bazalaki ya kotelema. Bango pe basilikaki. Bango balobaki non to fonda simate sengeli biso peto ya. Mpamba te na kei na lombangu na kopesa merci na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mpamba te ye awuti na kobengana ndambu ya ba infiltré na kati ya FARDC to na armée na biso. Awuti na ko révoquer toko bengana 4 officiers supérieurs ya FARDC. Kasi oyo ezali kaka mwa ebandeli. Tolobi eko kozala pe cantine balongoli na kati ya fleuve. Kasi esengeli toujours débit ezala quelque part. Lokola ebandi ezali déjà bien. Ezali esengo pona biso. Bango ba infiltré bazaba ebele na kati ya FARDC pe na kati ya politique na biso ya République démocratique du Congo. Nyonso oyo mpo biso bapanzi sango nto ba journaliste tozalaki kobeta ntango et surtout biso awa na mayangani na politique TV na émission na bino mayangani na politique tozalaki kobeta ntango butu pe na moi nto tozalaki kobelela butu pe na moi koloba ete esengeli pouvoir en place esala ba commission oyo ekokende ba commission ebele na kati ya armée batongo bazala bato bwanya mpe mayele mpe bazala bato moko bazali na patriotisme na kati na bango ba commission moke na ko identifier ba réseau mafieux oyo ezali na kati ya armée na biso mpamba te batata ba mama bandeko bolingo ba réseau mafieux ezali trop na kati ya armée na biso ba réseau mafieux oyo ezali na kati ya FARDC lokola ba infiltré o bazali ko trahir pays na biso mpe koteka manduki etc détournement etc. Donc longonya na ye mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ayokaki mpamba te action ya liboso euti kosalema biso lokola maison ya media soki tosengi eloko pe tomoni ba politique balandi nzela yango esengeli tobetela bango maboko mpamba te mosala na biso ezali komona pe koloba ye ya malamu koloba pe ya mabe. Longonya na ye mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nakei pe na kopesa mwa merci na mwana mboka Adolphe Muzitu le mfumumpa ye atikalaki nsima te mwana mboka Adolphe Muzitu le mfumumpa elongo na bamembre ya Nouvel Élan longonya na bino Patrick Chimanga mwana mama Christine Kalanga tata Mayangani apesi bino longonya mpamba te
mwana mboka Adolphe Muzitu Lefumumpa ye amemaki bakongomani liboso ambassade ya Rwanda do yazalaki na 6 amemaki bal na 6 amemi yango ti liboso ya ambassade ya Rwanda mpona kopesa bango message que trop c'est trop tolembi bozoba na bino ya kotia insécurité instabilité na République démocratique du Congo. Donc ezalaki somo trop na mwana mboka Adolphe Muzitu elongo na ba membre ya Nouvel Élan. Mpe na kei na kopesa merci mingi ntolongonya epa ya mwana mboka Martin Fayulu ngaye somo trop. Nani mutolobaki ke mwana mboka Martin Fayulu asila? Nto nani mutolobaki ete mwana mboka Martin Fayulu azali susu na gaz te? Batata, ba mama, bandeko wa bolingo bokeba na Congo tozali na ba politicien ya bureau. Tozali pe na ba politicien o bazali na nzela oyo nzela ezali na bango soki ba beleli nzela eyoki mpe elobi bomoni ndenge Kinshasa esanzi awa biso tolobaka mingi te tokende epa ya Cristiano Chimanga ingénieur asika sakana nango na banzi yete bouti komona mpe bozo continuer na komona mwana mboka Martin Fayulu asanzisi Kinshasa nzela bisika koleka ezalaki te mpamba te bato tu babimaki ezalaki bobele na cause moko ndenge na uti boyebisi bino ke mwana mboka Adolphe Muzitu ye amemaki bali na 6 ti liboso ambassade kuna mwana mboka Martin Fayulu na 11 donc Kinshasa esanzi amemi bali na sozi pression kosakana te kuna na 9 mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshembi somo trop 4 officiers supérieurs longwa na kati armée pour pate bozali ba infiltré bobo sanate batata ba mama bandekwa bolingo que Félix Tshisekedi na Martin Fayulu bazalaki baninga na kati ya opposition les présidents ekosabino bobo sana le passé malgré pouvoir mais bazali bobele bandeko donc bazali bobele na vision moko mpamba te bango tu balingi Congo oyo nyonso kaka mpona cause moko unité nationale sima ya FRDC mpe contre banguna na biso mpe koyebisa Rwanda ke soki otiki te mitali yo mpo tokoki koyela pe na ndenga kidiba swipe bor mpamba te Rwanda na batomboki misusu lokola M23 bamemeli biso bakongolais ya este instabilité totale tiweri kokufwa lokola bibwele to nyama ba viol ya ba mama na biso bandeko na biso abasi basi na biso bana na biso abasi plus de 25 ans mpe République démocratique du Congo mobimba ezalaki mobiliser lokola moto moko lokola nzoto moko mpona ekolo mpe sima FRDC bendele ekweyate bendele ekweyate kuna na Bukavu batoto ya Bukavu muko somo trop minaona ma image minasema mais il faut bakongomani tukua njo hivyo tukua esprit moya tuache mbele mambo ya bato opposition bato ya pouvoir ma différence tuweke ndani tuweke kote moya tukua unité njo ya inchi yetu kabila yetu aksanti sana na hapa atonge sana awa tolobaka mingi te batoto ya Bukavu Cristiano Chimanga ingénieur ya mupia cheza na maimage des chants pour soutenir les forces armées. Ces manifestants sont venus de plusieurs villes du sud. J'espère bozomona bana Bukavu ndenge ba bimaki bango nyonso batomboki balobi lelo ezali lelo donc bozali somo trop bana Bukavu. Donc en général ba congolais to ba kongomani nyonso ezala ya diaspora ezala ya kati ya Congo ezala ya ba opposant ezala ya pouvoir bazali sima ya FRDC boyende esengeli tozala mpamba te liboso ya nyonso tozali nanu bakongomani
pasi ya bandeko na biso ya este ezali pasi na biso bakongolais nyonso en général. Avec Nzakomba nto avec Nzambe tokolonga banguna nyonso ya République démocratique du Congo. Kasi yambo tosilisa lelo nalingi koyebisa binoki esengeli biso lokola ekolo nto lokola pays nto lokola nation République démocratique du Congo tosalela diplomatie oyo ezali na ba biloko misato nazokende na koyebisa bino libisko. Tosalaka diplomatie ya bisalela te, kasi avant tokende na diplomatie il faut tosala diplomatie oyo ezali na biloko oyo misato nazokende na koyebisa bino siko. Tosala diplomatie oyo ezali na avant tokende na diplomatie tozala na armée moko makasi, to former armée na biso, to s'organiser mpamba te batata ba mama bandeko wa bolingo na politique ezali kaka rapport ya force nde kontaka. Politique ezali église te, politique rapport à force nde ekontaka. Esengeli tozala na armée na biso to organiser yango. Ya mibale kozala na lobbying ya makasi sur niveau international pe na niveau ya sous-région na biso. Tozala na lobbying oyo ezali makasi, ezala bino bakongomani ya diaspora, ezala bakongomani ya kati, toloba cause ya Congo. Lobbying na biso ezala munene, to faire croire na communauté internationale pe communauté sous-région que tozali agressé et puis population na biso ezali agressé, tué, violé pendant plus de 25 ans. Yami satu esengeli kozala na économie forte, nto économie ya makasi, nto to s'organiser lokola ekolo, nto lokola nation. Batata ba mama bandeko waboli tosuki awa mpona lelo. Nazali wabino Patrick Chimanga tata Mayanga, mwana ya mama Christine Kala. Mpe tomonani na mayangani na politique ya sima. Longonya na bino bakongolais nyonso. Mayangani na politique epesi bino longonya. Oyo bosali ezali pona ekolo. Boende esengeli toza. Tocha ba différence na biso à côté. Kasi to sangana. To telema biso banso elongo pona ekolo. Mpamba te. Mboka na biso République démocratique du Congo ezali héritage o bakoko na biso batikala biso Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Tomonani mbala sima. Merci beaucoup. Na pesi merci mingi na ingénieur Asika Cristiano Chimanga mpe na pichu image salon batatu. Tomonani mbala sima. Mon frère Jack, merci beaucoup et goodbye.